un problème et comme la bango ne balé ça kabiso neti ngana zalia wa mutu moko poto ale ça ngate je me débrouille ici tout passe dans bisengo awa alors so yo fandu na poto kuna likamoko zali ah d'ailleurs poto bino ba comédie qui ça to comprendre bien noté bango ba utiliser mingi ba collabo ah to mona bino na maman Olive to mona bino ba muso oy ba mona bino na maman Olive allez ba siliki so ba moni bino na maman Tshisekedi Nyakero ba siliki oh di ato sengi bango pardon na ndenge to kene kinga kati bango ba mona on ba be basa ba ndeko na bisoti qui s'excuse basa ngana zaki na kinga kati qui s'excuse écoutez nangi na kinga kati baba ndeko na biso so ba moni eloko to sala ke ba to kene on eza mabe na bise bango polele eza tradition o maman Olive sala chaque année eza ka biso ba artiste te comédien te eza azoka ba corporation belé ba politicien ba chege tamsu ba journaliste y internet ba alaki ba presse nationale internationale alors bongo siko bino boko ba tradition na so biso to alaki te bango pe banga ba kena bango kaka yango na biso bango ba ndeko na poto ba yaya ba papa ba leki bonga mo pe na fa na poto 5 ans bo silika te bo zalaka kimia na biso na bino to solo laka voilà so likambo ezali bo tuna ka biso to solo li ya tiki bongo so ba décision to bo bani ko silika non to ko négliger pe nzoto ndeko na biso te to proposer biso espace ya stade de martyr esplanade ya stade de martyr on a quand même mais après avoir on se réunit sous na comité moko restreint to ça une étude de la faisabilité ya makambo sorti et pour conclure que pour exposer comme un stade de martyr est pratiquement impossible. Programme sauf changement de dernière minute. Corps et samedi le 11 à partir de l'hôpital cinquantenaire, dimanche de Funda, token en nécropole entre ciel et terre, tobolé là na vélodrome, poto linga kilboso, tozaki na 3 choix. Soit token un stade, mais stade va match et belé mikoloyo, soit ça a été né organisation ça matin, né bakunda mututé. Non, à cause ça n'a pas empêché. Vous comprenez, à cause ça n'a pas empêché à y être. Pour la négociation, il y a des candidats ezali, bochaka ça a été bosso. Tout ça na présence à Massoumou. C'est Massoumou ndem tazo organiser ba réunion. Ce que ça va y être, ça va y être pour est-ce qu'il faut caca, il faut caca. Si on peut se battre, tout ça artiste, tout ça battuté, tout ça l'organisation. Tout ça là, et là de mon côté, ceux qui famille n'ont pas yokanité. Pour aider mes alliés d'abord, problème de famille. Tout si tu yokanité, tu solo na famille 3 fois. Dimanche on est tous alaki, na côté à maman, na côté à papa, na biso, tu discuter et puis tu se mettre d'accord. Côté on a problème exacté. Par ça, on a représentant na bango. Oh, il va se travailler na biso. Bonjour, ça la titre mususu. Makamto le bamusu kuna ba titre mususu. Et ça la pe biso bien té. Bon le papi makamba titre bien, makampo ya bien. Neti par exemple, mutu mususu a sale interview, ba yambi makiko le bakuna, papa ntsaka na mama linga, ba wela ki $100 na matete, $100 panzani ba weli $100. Ngai kamusingai. Osoma siko biloko ndengo, c'est normal té. Par exemple l'association NTPC, ils ont un ranking na ba corporation nini. Ils ont un ranking na ba association nini. Na éviter parce que l'association ezaka moko. Tout cas mission gami fona tala nguna langa. Soki moi c'est soudiata afingi da ba fi. Alors quoi finginga. Ya sebe ki la biso. Biso to bala ina mbongo. Soki afingi befi finginga parce que befi sanga makile musapinanga. Donc c'est mec qui wana penza au taper à côté. Si vous avez une fétité. Comme on a bastati ba comédien bando qui voyait mariage voyait fête na yete à 3 ans. Sur la mama site, ce total mama site c'est 001. Donc tous on a number 1 mukonja bas. Il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Blague télé loi sur le biso marambia. Victoria télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo. Donc les pétroliers de Dallas otoyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV. Donc à luta continua Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV où il y a les boss, les patrons JB Kumaluta. Il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya. Donc biso tous s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen boton nana.
po bolanda bafaire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le Petro de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na nenga indusa Victoria et Certa. Amen. Tchiki tchaki. Certains acteurs vont contribuer, on mettre ensemble parce que l'union fait la force. Une petite question. Aimons-nous réellement vivre en Basak pour s'organiser? Après, vous allez s'organiser. Et à la fin de toutes vos réunions, il ne peut pas vous s'organiser. J'aime pas beaucoup glisser dans. Non, ils ont polémique. Non, polémique, je sais. Même dans la société, même dans l'entreprise, il y a plusieurs syndicats. Tu vois, l'NTPC c'est la solution, mais ça n'empêche pas de s'organiser. Non, on sait qu'il y a un moment la vision Midono. Il y a les amis de Nemba, l'artiste habitant Nemba. Parce qu'il peut organiser même un cas s'il y a qui faut. Donc ça va venir dans Bango. Nous sommes avec un intérêt général, tout pour la Midono. Là, Bango, c'est pas ça, mais intérêt à Moko, tout pour la sinon 30 naïe. Donc c'est ça l'objectif. Le ministère culturel et art était clairement important sur la carte de l'Obségueur. Jusqu'à là, on a le battre parce que tout ça sera dévoilé. Ce qui va dire qu'il sera à l'objet, on va venir nous prendre mon président. Donc moi, nous allons à la Ponaïe. Je ne vais pas dire qu'on anticipe ma loba ou dans la réponse en fait sur la tête. Pour qu'on ait la réunion, pour que nous ayons la classe de la jeunesse en ligne peut battre bien devant. Petite question, président. Petite question, président. Pourquoi pas l'association Nyon Sokara Bosangana qui pour la réunion au Yasuka la réunion passée, on a une bande de Gomusou sur l'association Bayaki. On a une question. Donc c'est pas, ils seront là. Et NTPC c'est l'association mère. Et puis ça raté, il y a des associations, il y a un groupe chrétien. Il y a plusieurs associations. Bon, mais Marabissu on était dans l'activité, on joue en Afrique. On a un programme.
Donc c'est comme ça, tous en ababilo pour en athée. L'essentiel, tout côté, tout sur l'ensemble. Bino pour vous en marquant ici, vos PC, médias en ligne. Malgré Nabanga Bilo quand vous commencez, je ne sais pas, l'interview vous commencez. Osaka Moussana biso président. Na kokangote. Boyo comment yindi oxygène a pandi batwa il y a ce qui association X. Oxygène a pandi non, j'aime pas. Donc il y a que c'est vous avez professionnel. Titre la bino ko concorder makambo nga na lobby en tout cas. Je vous remercie aussi na bino pour mes informations moulai. Malgré bochu barabiso batonga, puis à un moment donné où ça a fait musala vraiment. En tout cas, nous avons une forte considération. Merci pour la considération. Merci beaucoup. Kaki, je vole toujours bien, tu as mis ça qui monte. Pas en haut de là, on peut ça de là. N'est-ce pas de payer ça qui on peut ça, tu peux ça. C'est-à-dire, le les arrêts journée tu fixé, réunion souka. On a biso chico pour nous, réunion sur les années. Pour monter bizel, ou artiste comme on commence ça. Et que sur artiste comme des koufi, batu songo le basanga na koto, batu mpaka la basanga na koto. Vous offrez une cohésion, mon côté. Pourquoi tout ça? Ils ont un moment où il y a des polémiques. Ils ont des polémiques. Ils ont constaté ça. Ils ont un dehors à Awa. Ils ont pourquoi ils ont un dehors à Awa. Ils ont un dehors à Kuna. Ils ont pourquoi ils ont un cas si on a compris que la réunion est salamadeka. Cas si on a tenu. Je n'ai pas su. On a compris. Vous avez déploré le comportement? Mon avis, qu'on a condamné. Pas en battre. Nous sommes à base, on a réflexion, rien n'empêche de faire des créer des bases dans la nous avons condamné à éviter bit. C'est normal pour moi? Pour moi, n'encourageant ou décourageant au pété. C'est-à-dire que nous avons bit et saliba bazala. Mais la famille tout le monde a ta famille maman va organiser matanga, papa va organiser. Et ben jour il y a souka ba sangana bongo tout ça la cohésion ba bino bo sali ndenge nini a bo sali ndenge nini. Bon ezala nango pe papa va sali matanga ba va sali matanga na souka réunion ba sangani o ba ko na mutu ndenge nini. Lokanga na ebiango siko mwana kondana ngo ezate. So na ebaki ngo avant na ngana kondana. OK man. Te ono kimani ngale a chimtute. Amen. Ngale a chimtute. Alors merci. Na dépendra na Jésus-Christ de Nazareth na kimelo te. Na ebiango sikoyo. Moi ce qu'on a le bamba mort ezate. Moi te na za organe. Non le bamba na précision na moté. Bat ba keboy, ba sali boy ngana na précision ma bamba moté na yongo siko na mali boma. Alors merci, on continue. Malgré tout ça, n'a pas si bon merci d'abord à Bissot, à Témoignon, au de répondre à l'invitation de l'association. Pour éviter la haute, il y a les armes de Bossoté. Bien, merci beaucoup CG pour la parole. D'abord, nous avons un peu pour ça la retracée. Il y a ma campagne sur le bandaki na place de Soukaki. Na dernière mission à Souka Awawa. Nandenge pe makambu et ça pour kenele na point auto comme nango na ngunga auto. Je crois moi introduction mukendenge secrétaire général à Outopesa. Pour la ligne de réunion Souka, tout la na famille, tout la na bango. Moi, le changement est belé et salami. Parce que vous avez dit que nous avons dernièrement la réunion Souka. Nous avons dit que la famille et toi qui charge, il y a certains qui ont un niveau de nani, moi, le changement est belé salami na katwa. Alors, nous avons dit que la réunion Souka, nous sommes ensemble. Premièrement, d'abord, tu vois qu'il y a un compromis. Nous avons par rapport à l'espace, c'est ce que nous avons dit corps, il y a un alors, tu proposes qu'il y ait un espace, il y a un stade de martyrs, esplanade, il y a un stade de martyrs, il y a un mais après avoir, on s'est réunis ici, dans le comité Mogo restreint, tout ça, il est étude de ma faisabilité, de ma communion, tu as pour conclure que pour exposer comme un stade de martyr est comme pratiquement impossible. Papa.
Nani, monsieur. Je peux parler du président Yemoro à le pouvoir est commis presque impossible. Je vois dans ma détail. Et je peux encore ajouter une chose. Hier, nous allons trouver la maison communale à Kitambo. Nous avons trouvé la maman bourgmestre à Kitambo pour nous consoler. Parce que pour votre information déjà, nous avons pensé, toujours imaginer, nous avons pensé déjà quelque chose exposé comme un stade Vélodrome. Merci pour la presse. On stoppe. Déjà, Bobby, le dernière réunion, qu'est-ce qui se passe entre vous pour Bobby? Boyo Kaneza karaté. Bon, quand on a un interview, on a quantité, on a qu'est-ce qui se passe. Mais on a vu que tout va bien par la grâce de Dieu. Pour jamais, comme on dit à Koufa, tout le monde a des ordres. Toujours organisation de l'ordre de Zalaka. Na yebi ke ata to potan ni sura to zoka solution. Pour solution c'est la kana batu. OK, merci Fondé. Bobby sko a mbilinga neze kota déjà pour na makambu ya mbongo Bobby comme déjà mutu na mutu aza na parti na e a déjà bokomi ko welela déjà mbongo boye. Parti ngo za diviser ndeni. Parti za diviser. Ndengeni. Batu misu to moni na réunion ba été ndes président Sai to moni a na réunion été. Bon, siko so Sai été. Ndé organisation ça maté. Ndé ba kunda mututé. Non. À cause de la pas empêché. On comprend à cause de la pas empêché. Ayete. Pour la nini kasi so ikaka likambada ezali bochaka Sai liboso. Toza na président za masumu de brand. C'est masumu ndé mutazo ko organiser ba réunion. Ce que ça va y être, est-ce qu'il faut caca, il faut caca. Si on biso ba yotoye, to ça artiste té, to ça batouté, to ça l'organisation té. Et ba bi ko ça batu. Tant on a zala gité, point ni bolo ba té, to mone nzangi té. C'est que naza rien liboso batwana. Vous a rien de nini. Ah mais pas point ni kasi botene ga ça azaté. Et lobi nini. De batenir bongo te balobi karake jusqu'à maintenant réunion ba moni. Non. Non. Non, ça za mutu. Azapena ba makamna ko sala nzanga za mutu na pena ba makamna na ko sala. Ceux qui na moni keta musu na réunion te mais na ko tinda pe contribution nanga. Et l'autre est important et sa contribution. Na ko sala que non na 8 ans na sala ta voice. Que non bo excusez nga na 8 ans tout ça mbongo nanga yango na tin pas mutu tel. C'est ça normal. Et l'autre est service ezali contribution na organisation. Mais contribution ya wana ka to mona ki na matanga ma mindondo mbilinga ne côté pour na makamba mbongo. Mbilinga kota na ngote sauf kaka que non l'émission au bino bo sali sabiso bo bengi ngai bo tuninga la question bengi bo tuninga la question pas contradiction ta bo keli bo komi bongo mutu musa comprendre ngo mal a même pesa ngo pe mabe yango moni baba lobi wana bazo ko chabiso na confusion. Mais je n'ai jamais vu na artiste comédien to mona ke boye boye ce que c'est là que on a des mindondo to na des mundo des autres des alais pour ni to yeli susu donc on yata so ba kambo mabe za kiso to yese que to ba zoba c'est que ba mona la biso le roi to ba zoba te ce muta kufi artiste kufi to zoya pour tout ça l'organisation c'est comme ça se passe les gambuso les ali ba to ba lobaka n'importe quoi mais nous on se les carabien yo mona ki des mundo les gars mabe au salagit au mona ki des ya mindondo les gars mabe et les gars qui bien. Il y a pour le port, on peut le regarder bien. Maintenant, c'est pourquoi mais qu'est-ce qui se passe? Auparavant, dengue, première réunion de vos salles qui te et bembe ya chiko pululu bolela on a stade. Et puis comme à la dernière minute soto kara et bembe chiko pululu et la masu na stade faut bâtir mon kara na Vélodrome. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, côté on a évité. On a évité on veut mundora kufaki. Biso ba na njili to senga ke to le laye na terrain ya Bouddha ou bien na terrain Sainte-Thérèse pour la population oh ya côté kuna baza na facilité roya mais ba ndeko ba bi ke no te mundora zaka comédien njilité asa comédien ba tonions to senga ke espace na stade lokola ba na ba travaux ba ya kopesa biso espace na fikine to zala ki wana makamunyo so le kaki bien na suko na bo mona bi ba simba na nzoto te ya mindondo lokola travail ezala ki te to leki mindondo na martyr. Mais nous avons un théâtre national. Tout comme peut-être qu'on a le laïe, na kata mungita. Mais tout le monde a toléré na martyr parce que ça a battu nions. Organisation est toujours bien. Ban la lemba basai pe organisation na bango na ndenge na bango.
association d'artistes pe to saki pe organisation pe na ndenge na biso to kanisa pe to sali pe na ndenge na biso bato wana nyonso tango to sala organisation ezaka juste poto kundaka moto moko objectif kaka moko c'était ça to zai na deux objectifs te to zai ka un objectif moko to sangisa poto kunda na makanisi na mbongo au gouvernement pesio ba boss alemba yo ya boye boye tout ça la pesi ezaka juste poto intérêt soki bolobi ko mutale mbongo so mutale mbongo o mutazo bala yo le mbongo o babwakela mutu wana malédiction ya yoti soki po mutu akufi artiste akufi batona bale mbongo malédiction ya nani ya yo mutu le mbongo eza malédiction na ngate ozomona eza ba charge na yo ba culpabilité na yo eza ngaite c'est dans ce sens là. Ok, merci président Nzange. Mot de la fin na yo et pas batunion sur bazolando o nyon sou ba ebike matanga ya Chico Pululu fallait baler la na stade de martyr après boye ko changer nini et komina velodrome okoki ko ebisa bango nyon sou nini or selon bango ba bi c'est que ba comédie boza mal organisé nde nini boko za la bolobi lo mo boye par après bo changer les sous. Bon tango yanga eloko nazoloba tokokiso mutakufi to proposera 3-4 places donc tu as na réunion ba sengaka to proposer ba to ba proposer place au majorité ba voter yanga pa to kende to proposer que non le rôle des artistes ba to nyonso to tchana martyr pona o tchana martyr to kende ka to poser corps ya polo na martyr et c'est ngapo to ça va démarche pona o tchana même attendre le terrain avec le doigt il faut que ça la démarche voilà dans la démarche et salami na bandeko mais na éviter qu'est-ce qui se passe ceux qui présent bandeko gitambo ba lobi que non balela eka kuna et que va s'imposer tout ça donc on veut la té likambo ya rolela mutu so ba lobi place bo to rolela so ba bi to rolela pour le pana ba so famille ba ba bi to kene pa to rolela ka pana biso to zala wana ok, merci. Binomo Boyoki, président d'Alobia, on continue toujours dans Kobakaka. Mais le Chico Pululu, il a aussi beaucoup œuvré dans Angola, Yope Lokolo Uti Angola. Ndingi Sawana Kuna, Bozola Kiangondengi, et puis Nangamu Nabinope Angola, pour s'organiser ou bien Yonde Batindia comme représentant de Angola ou quoi? Non, Angola, bon, Nakolo Bandeni, Pululu, as artiste Oyo, Akolega jamais inaperçu. Chico Aza, Aleka inaperçu, Chico Aza grand. Mutu nyonso oyo ayuaki sango ya liwa ya Pululu eza makasi leki eza makasi mingi comprendre nazolo bano na moment o na bashungu bato balobaka lingala te o balingaka makama théâtre ya Congo baza choqué na mort ya Pululu ngana aprenaki yango je crois bien à 3h du matin déjà na 3h wana Facebook c'est baby WhatsApp déjà donc nazo ba kunde na kwa koloba te mais na tongo ezalaki catastrophe natiki mon ami je t'aime Kaninda on a zali ko tozalaki ko solola na ye kuna makambo wana je t'aime Kaninda za déjà wana pona ba préparation yende mtakena kuta na famille ba solola na famille par rapport ya ba neni ba ko sala pona makambo neni ba ko bongisa ko na ngambu ya Angola pe balela Chico Pululu donc c'est ça elo ngana yebi elo na kolo ba problème ya. Le dernier mot c'est quoi? Dernier mot ezali que tolinganaka omoni il faut tolinganaka penza tolinganaka vraiment il faut tolinganaka vraiment l'artiste comédien c'est comme si tolinganaka kaka ya munoko ya mitema te on est en batozo baka côté kuna balobaki côté kuna basungisi c'est par rapport ya bari omoni za na batu bisusu sans information te fanda beta siffler que aucun ko véhiculer loko oyo eko sala oyo sala lelo il faut to lingana ga solo so matina likolo au mona ngizana batu su bazate mais baza ba grand ba na mboka o baza ba grand ba na mboka o ba na ba kombo ba na kombo ebele na kata mboka o mais aucun na réunion otala ke ba wana o ba benga ba kombo na bazate na wa bazate donc ce que le club bazate to lobani to lobelo bazate donc rien à dire. Merci beaucoup. La série continue. Je pense qu'ici nous allons vous montrer Togoyo qui Sabino Togoloba par rapport à Yamakambo et Sengeli. Moi, c'est-à-dire Ngalapa et la chaîne C'est Top Média.
TV officiel. lelo to annoncé na officiellement na artiste et comédien et corps ekobima samedi le 11 tokunda le 12 donc programme monde tozosala oyo eza peut-être avant dernière réunion famille pesa d'accord papa Nzaka oui baza d'accord po tolaki na bango naza mpe na bafoto oyo nakangaki bango tolaki na bango bango baa d'accord nyonso tozoloba parce que totiaki famille liboso biso toya liboso te toya derrière famille na bango. J'espère que ma programme est surtout écoleka bien. Toujours c'est là à part à tous la réunion pour assister réunion sur qui cause à part à réunion sur non réunion et cause là je crois jeudi ou vendredi avant corps bima dans la banda donc voilà des réunions sur ya suka autre c'est ne pas tomber na banda mais entre temps biso na mikolo to comme ça côté dali métropole côté dali place de to comme ça pour on ça va Andal. Tokutana mpona bato oyo bapesaki te tokutana tozobunda biso moko do toza na besoin plus de ba 10 000 $ po tokunda nkululu donc tolobaki biso nyonso yo moko omoni na miso na oyo eza makambo toloba te oyo aza na 10 $ apesi oyo aza na odela ya 10 $ apesi donc dernière réunion na biso ezala vendredi donc makambo nyonso ekoleka kitoko oyo mpe bayedaka biso batika biso te eza makambo oyo toyokaki oyo basoniki so bani bolimbisa kaka toza bato toza baartiste banini tokunda moninga na bino oyo moninga na oyo akotaki na bandako na bino asepelisaki bino alors tokosala donc biso toza na bolingo na biso tozalaka na biso makambo kosona toza kuna te biso sonaka te bolandaka biso te makambo babesi na bino kosalaka ezalaka bato ya internet bango biso te biso toza na eza bango eza biso te biso toza top toza Congo 11 télévision donc eza bango te bango top Congo top 11 télévision donc 11 télévision 1 2 11 télévision donc bango baza te oyo baza ya mabe ya 12 télévision donc makambo eleki kitoko nakanisi bomoni likambo ya suki ezaka vendredi bokozwa baimage na bino kitoko tozali wana problème eya yango te makambo eleki oui ekobima samedi le 11 et puis tokonde kotika pululu le 12 nde tokotika ye na esika kopema mokolo ya suka na ye merci leki na ngai téléspectateurs na biso to yeba programme au copé sa biso to yeba pona ko présenter bato bazolanda. Bon, les lots c'est à peu près 5e réunion depuis préparer matanga de konabiso pour na kati association ANTPC to za bien organisé et makambo ya esengo to ya mawa ezali to préparaka yango yangwana tozo préparer matanga ndeko na biso pululu po eleka ndenge malamu lelo bomoni ndenge bandeko baye ebele tout juste pour te partager un peu ma point de vue pour que biso nyonso tozala na idée moko je crois jeudi ou vendredi tokosala la dernière réunion ya ba instruction ya suka tokopesa na ndenge ya comportement ba artiste fu bazala nango na ndenge matanga ekoleka ndenge discipline il faut les cas voilà donc yango nde tozosala sikoyo nakanisi que ndenge tozobenda toujours attention ya baartiste ndenge mpe tosalaka yango bakomona ke tokolakisa susu que nous sommes une association la plus organisée ya RDC la NTPC baartiste comédien bazali bato moko organisé c'est vrai que moko bakozala na bango mais ensemble nous faisons image na biso baartiste comédien ezala makambo esengo ezala mawa ezala image je crois que bino moko boassiste à peu près ndenge tosalaka badébat na biso voilà
sûr président programme eza toujours maintenir ka bongo ndenge oti koyebisa biso bongo programme jusque là sauf changement de dernière minute corps ekobima samedi le 11 à partir de l'hôpital cinquantenaire dimanche tokunda toke na nécropole entre ciel et terre tokolela na vélodrome po tolingaki liboso tozalaki na 3 choix soit toke na stade mais stade bamatch ebele mikolo oyo soit toke na salle biso mais bambouteillage ekomi ebele ekopermettre bato bacirculer facilement te. Troisième choix ezalaki vélodrome ya Kitambo mais bandeko na biso ya Kitambo barassurer biso que tout ekozala en ordre. Lobby tozalaki na délégation tokena kuta bourgmestre ya Kitambo po toyebisa ye officiellement apesa biso pe autorisation et na ye tomonaki responsable ya stade po eza ya bafrères des écoles chrétiennes et tout est arrangé donc maintenant tozoluka ba moyen pour que matanga izala ndenge tosalaka ba matanga na ANTPC. OK président bongo pour la famille boza d'accord na famille boyokani la famille comme toujours tosalaka eloko moko te soki famille nanu toyokani te po ebembe ezalaka d'abord problème ya famille tosi toyokani tosololi na famille 3 fois dimanche onde tozalaki na côté ya maman na côté ya papa na biso todiscuter et puis se mettre d'accord côté wana problème eza te baza mpe na barepresentant na bango oyo bazotravaille na biso po mingimingi bakoyokaka bango tozocomprendre te soki omoni motu ndenge wana azoloba aza moto ya famille donc aza négligent ya famille azoyeba na ekutu makambo ndenge ezoloba soki oyoki moto ya théâtre azoloba makambo mabe lobake aza négligent ti tozosala baréunion boye tozobima bitoki boye pour que makambo esima donc aza ne moto ya mosika mais nous faisons tout pour que bien que œuvre nyonso moto asalaka ekozala na mbeba te mais l'essentiel est simba et nous pensons que ekosimba. OK merci. Bafan il faut bayeba que masumu de brande président ANTPC naza financier te ba financier na biso bazali ba modéro et sikoyo na salle sikoyo Fatou Kayembe aza ko s'occuper nango baza na mutu akala papa nsakala donc bakoki ko s'adresser na bango mais bako benga ngai pona pesa bango ba numéro ya batwana mais bako pesa na ngai te moi je suis le coordinateur ngana zo tala organisation ndenge zo kende batu na batu baza na rubrique na bango oyo soki mbongo zwami ba oyo bake ko résoudre o bako résoudre nga na zo tala kaka nyonso numéro na ngai ezali 09 98 234 653 98 234 653 ou 089 95 51 391 089 95 51 391 souffle sili ba mama batata botika ngana pema na merci président. La rate dans le sax et la rapide dans le kufa. Voilà. Alors oui le oyo Chico Poulou la poupi. Chico Poulou n'est plus mais théâtre ça continue nango. Mais ba rimer et bimi belé na liwa Chico Poulou par rapport on a yo puis okoki koloba nini po lelo liwa wana par rapport ba rimer et belé. Akufi na bakisi na ye ba poison et bamoni ba liwa moko ba inattendu ya artiste ilandani sikoyo Chico Poulou apelite akufi kaka boye ete yo nini liwa ya Chico Poulou. Ouais liwa Chico Poulou ete ingate mais la musingara toujours à se comporter kande na zala bien on na zala pour mona bande ko batika ba parler ba eboye c'est que ba malgré bandolo ba mabe na ye mais comment on ba ya c'est que ba tsaki na mikema na ba parce que mutu na mutana mambo sala voilà mais sika doza avec musika changu ko biso do ba véritable na changu voilà nous allons ngé changu aye awa la transport na ye comme ça fouti 1000 francs 500 jusqu'à 1000 francs aye souti ngirngir dans des transports na ba embouteillage on a transport passe voilà donc vraiment liwa ya Pouloulou est réveillé et puis non fait ça un message bande ko za la ini to za la bomoko simplicité bolingo ngana ndinyoso lelo oyo rimer oyo ezali to actualité oyo ya bana poto na ba comédien lelo to monaki makaya na pakalowi basalaki réponse droit de réponse par rapport à bana poto ne ba monaki ba comédien ba bina na kingakati rimer wana to eloko wana c'est qui penda malamu ba comédien ba répondre
bana poto par rapport ya ba dire ya bana poto pona kobina oyo babina ina kingaka te bamona kezaki mabe pona bozali na matanga. Non, personnellement ndeti nga pena na mona ki trop na kobina wana. Mais na conscience na ngai na conscience ki bo moto. Et je n'ai pas personnellement ndeko na morgue. Mais en réalité je ne crois pas que tout s'attendait que photo bina ko. Comprendre. Moi tant besoin de sika moi c'est même toujours qui était ya mamba pululu et daki biso peto lo belango. Même pululu pe bozo sala ba titre mususu. Makamto ko ba mususu kuna ba titre mususu. Et ça la pe biso bien té. Pour ba pe makamba titre bien makampo ya bien. Neti par exemple, mutu mususu a sala interview ba yambi makiko lo bakuna papa ntsaka na mama linga ba wela ki $100 na matete $100 panzani ba weli $100. Ngai kamusi ngai. Osoma siko biloko ndengwana eza normal te. Est-ce que biloko ndengwana a aider biso to zo bebisa? Pas ni to wela ki $100 na mama linga. Et puis d'abord biso to kenle matete makamu susu. O wana za PDG munene dox de yeka. Après ça $100 pour la contribution pour Lulu. Et puis le même jour to la kuna ya une nouvelle wana. So ya ke ba weli $100. Ah, mon ya on to moni ke bozo aider biso te. Ya mona ba place biso bazo kanga caméra, boyo kati après to sali interview na suka. Voilà, netiko ba pesa ki bino ordre. Bozo introduction. Mais on ne sait pas pour ressortir pour ressortir biso na suka net boye suko ko biso. Est-ce que votre problème est allé après? Le problème est que tu peux bazomi tout la bazomi tout ça vraiment. Babi que les lots moni ba association comme belé mais absence peut à battre belé à théâtre de moni ah ouais ça remarquable. Ni ne sali vraiment absence on a ka baraki na ngozo continuer quand ndenge bozo bunda la bino ou bien qu'est-ce qui se passe? Par exemple l'association NTPC, ils ont un ranking na ba corporation nini. Ils ont un ranking na ba association nini. Na éviter parce que l'association zaka moko. Les gens qui ont des réunions sika, biso do sala réunion association awa. Na kitambo, c'est comme ça. Bana kitambo net peto kundaka mindondo bana lema ba sala réunion na bango, et ça permis bana kitambo ba sala réunion na bango, ça permis pour nos association na bango. Mais bango wana ni surtout ba na kata subana kata NTPC. Ozo comprendre ngo. Sikoyo tango ba sala sala ba réunion na bango. Bango ba sala ba calcul na bango kuna ba yena makamna na bango nyonso et pas une association na biso. Pour bailler ça que voilà biso to sala yo sala mais yo papa na biso les associations NTPC masumu de Brende siko to ke na kokuta na famille siko to sala nini banda ba famille wana pour la kufaki to mona association moko te ba ke na kokuta na famille wana do biso nde association NTPC to sali de 3 réunions na famille wana donc c'est que biso nde to sali na monopole. C'est ça le problème. Quand nous sommes en conflit, nous avons Président Johnny, nous avons éclairci le Mogo. Peut-être que vous pensez que presse en ligne, les alliés, il y a un problème de désordre de ce tour. Non, on a vu même désordre. Vous-même, les artistes et comédiens. Le but de désordre, retirez mon nom. Ok, je retire. Mais non, tant que vous êtes un bar artiste et comédien, beaucoup de films ont été mis sur YouTube, dans la période de matin pour le ah mais oui, on a évité. Ah mais oui, tu as informé. Ngai, au retour de la bateau, on a interview, même na poto. Bah oui, parce que papa ça dans la cotation il y a bien. Au retour na tabatu nyos ba oui ça yo, ndenga na zo lobela pona même bata poto ata ba finga biso, ndenga na zo répliquer pona bango. Au mona ka ke pa na nga ba cotation ça bien. Na ko sala na langage ya mabeta faire bango non. Et puis à langage ya mabeta faire bino, na nga na osenga na bino nde boyeda ka biso. Lem sou moi likambo ezali bo ça la désinformation te bo informer public na ndenga propre ya kitoko na sens wana bino ne boza ba pandisango na biso so bino boza te bo information ke ndenge ni fo biso beto linga bino mais bo pesa ngo na ndenga malamu et te ke po na bo pesa ngo na ndenga mabe po na banini na bino neti msu na salle émission albi kuna papa nsaka la sengi ba diaspora pardon ozomona ce n'est que normal al sali titre na ye et puis c'est vrai ato sengi bango pardon na ndenge tokene kinga kati bango ba moni on ba be basa bande kona bisoti qui s'excuse s'accuse basa ngana sengi na kinga kati qui s'excuse s'accuse écoutez na kinga kati baba ndeko na biso so ba moni eloko to salaki ba tokene oneza mabe na bise bango polele eza tradition o mamoli va sala chaque année ezaka biso ba artiste te comédien te eza azoka ba corporation belé ba politicien ba chege tamsu ba journaliste y internet ba alaki ba presse nationale internationale alaki alors bongo siko bino bokolo ba tradition na so biso to alaki te bango pe banga ba kena bango kaka yango na biso bango bandeko na nga poto ba yaya ba papa ba leki ponga mo pe na fa na poto 5 ans bo silika te bozalaka kimia na biso na bino to solo laka. Voilà. So likambo ezali botuna kabiso to sololi ya tiki pour nous ba décision to bobani ko silika non to ko négliger pe nzoto ndeko na biso te prévaner première réunion ezala ki awa ngana utaki na ndako na to sala mariage na ngana sala ki ngwa le 21
mais le 22 le 23 c'est l'accident pour koya awa koya réunion pululu pona nini naza na pota monene na lokolo nasaki accident na moto ozomona donc tokoko négliger corps na biso te net ya tuni ba grand sang tika na pesa so information mosusu ya ndeko na biso Dadi Kambala tapis rouge Suzuki Tomina bozomona na ba réunion te azobela aza sérieusement malade eza pe droit na bino des fois na bino ya kopanda pe sango ya ko luka pe ko zo pe interview pa na ye pour donner information sur au Caleb abakene en hôpital amoni que oui sérieusement malade faut pas interner en hôpital faut to lobela ngo o tozo ko enterrer yesa kufi tozo ko kunda ina siko to wela ba opi batika na bo moine nga sobela voilà eza pe l'une de questions pe nazaki nango na mutu ya koloba que ba réunion ming bosala raso beaucoup feli mais na moment où artiste se passe en danger tout le monde a ba réunion to bosala que pour que besoin décision to cotisation mo yo sala pour que bo malade dadi bandikala te ngai peta on avant na bala associé salagi réunion basala pe ba 3-4 réunions ezaka pona okunda bibembe te ezape pona bola na bien moko boy neti ngata on a balaka so pe salagi réunion non net artiste en danger de tout le monde a question azobela par exemple yoka malamu ezana makambo susu papa ra ko saote mutu mbaza maître ya corps ya nzoto na ye mutu mbaza maître nga dade za pire petit nanga nazaka ne l'air nyonso tout donc so bato babengana na mokili oyo nga na dade to bengana presque chaque jour o bayebi nakina na ndako na ye nabengaka ye te nakina na ndako na ye moma nyonso nalingi ntongo midi poko nakina solo na mwasi ne Gisèle eza mutu okoyi otuni dadi sante ndenge nini ndeni bo nazobela balevire etungisanga eloko te bo etungisanga bolandi mais ntango tozomona ndeko na biso santé ezodégrade azokodimine poids dadi ndenge nini ate na inososa baexamen akoti baradio balbi nananga maladi te ekomi babilomo spirituel c'est vrai non c'est que ososa baexamen moko approfondi te mpo nzoto ya mutu bomonaka te mutu aboyi kosisa examen ezaka aza na sida non ezaka sida te okoza pe na insuffisance rénale okoza pe na problème ya pancréas okoza na problème ya foie c'est ça banzoto na biso na kati ozolanda parce que mutu zakesasa bizala nazobanga te bakozwanga na sida te mutu biso mpe kozala babiloko na tangeli bino awa mais etili ke aza malade mais ntango tozokunda mpe pululu tozotala mpe ka na ye mpo toluka tosauve vie humaine sauver quelqu'un en danger ye aa na danger sikoyo fo toluka moyen tokotala banini mpo bainterne na hôpital azobana kozwa baswa un message de paix aux artistes et comédiens à tous les téléspectateurs bon tozala na biso kimia surtout mingi na bandeko na biso badiaspora boyebi ke nga nasololaka na bino bien nalingaka bino mingi nde bino sans bino biso mpe toza te bino nde botalaka biso na bapoto na bayoutube na bacd na bacasete na biloko nyonso donc bokangela biso kanda te yango tomonaki na babonane botindela biso eloko te mpo boki na kanda na biso bongo te bozala na kanda na biso te eza makambo kaka tokomaki mpiaka mpo na bino bosalaka bongo te boti kokanga kanda so problème yali zwa nimero na nga benga loba papa nzakala pesa nimero na yo 0998 319 314 obengi nga tosololi nayebisi yo ke bosilikaka pamba ngomba ngo mpesa esilaki na oyo bino bolinga botindela biso owa bandeko na biso botindela biso pardon olemba ba $20 wana te na bawestern nakolemba ngo te nakende kozwa yango tala neti Pedro Mkosi mwana nga Blaise la confiance bango batindela nga mwa mike na sepelaki donc ata bozala yango boboya kotindela biso mais siko toza na besoin nango botindela biso pour la sécurité pour na vélodrome oui pour na vélodrome bourgmestre assuré biso commandant ya commune assuré biso donc tozala bientôt banga na biso te voilà pour conclure ndenge nini pour la matanga donc to conclure que tokobimisa le 11 samedi le 11 tokunda dimanche le 12 ben et ozala bien mais bino ne presse pe bo aider biso na ba bilobela le bilobela ya bato mosusu boyedaka biso mpe vraiment ngai kutu na opréféré lobi nazo mpena yo moko comme ça tomeka mpe kodéveloppe mambo ebele bien ke bwana matanga si le temps va me permettre parce que naza mpe agent nasalaka mpe yo moto agent otobala lisusu non nasalaka naza travailler naza journaliste producteur animateur na RTNC nasalaka mpe ndenge bino boprépare émission nga mpe napreparaka te nga pesaka émission ntango bawenda napreparaka émission na nga ndenge bino boprépare émission na bino nazaka artiste comédien te. Merci beaucoup, c'était un plaisir vraiment. Si on a bien mangé dans le silicaté, on a bien mon qui a son bien bien mouton n'a pas au silicaté. Les autres ça là vraiment bien vraiment to bongisa quelque soit ma belle zali le copé si conseil non en tout cas acte bosala qui to sepela été beaucoup que zabilo comme ko binate hein ko sepela na ba façon mo boité.
toza batu tonga toyoka même bao babinaki mpe baza batu bayenga bayoka mais ya kofinga na vraiment kosangisa biso nyonso esalaki vraiment pasi na bandeko na biso mpe awa oyo baofinga mpe ezosala pasi mais eza kaka tobongisa mpo tozalaka bien. Voilà, Marie-Jeanne, lelo oyo Pululu n'est plus musala za continuer ba souvenir nini ozo garder pour na Chico Pululu. Bon, ba souvenir vraiment ya regarder ezaka ande tozaki na ye bien, toujours seka, toujours solo là. Bozo ipeta okuta na ba scène tableau moko na ba scène. Oui, na joie maman na ye, na joie maman na ye. Et puis au monde to tourna bo exemple batu mususu mo bo solo kana musika hein. Bo pesa ka ba mbote sili. Mais ça ba mususu bokutani bo après tournage bo vandi pe. Ah bo vandi pe staff bo lia pe bo mela ba blague pe aneni ya. Tout ça tournage to ko na biso ta capela, tout ça tournage to ke na biso ta shaba. Eza bongo ya omoni ezo sala vraiment passe makasi. Lelo liwa ya Chico Pululu absence ya kubungisa Chico Pululu na théâtre congolaise. Trou makasi. Toi vraiment na trou. Bon, basana bango bakizengi bazali mais o babaka oyo na oyo ekokani te. Mutu na modèle na ye. Vous comprendre, mutu na modèle na ye oyo asalelaka pour pa na babilengi na ye oyo apesaka mais akufi vraiment très tôt et puis a brusqué biso vraiment. Ndezo sala passe makasi po sango maladie te nini te mbamo pour la tiki biso nde loko vraiment ezo soit vraiment makasi. Mort subite donc mort subite on est ça la bien la séparation n'est pas vraiment bonne. Voilà. Kokungisa Mindondo ya Solange pe Sonam Mundweri akenda Pululu abilité lokomokote. Écoute ça qui l'hôpital, lobi kaza hôpital voilà mais muto abilité carbonné baliwa ba ya Solange kuta ça tama lelo lobi akenda hôpital mais Pululu kaka boya ça ne peut bien kufi. Les capacités donc tout ça quand voilà. Alors pour finir moi mot de la fin par rapport il y a matango bozanango et puis na batonyo so balandio mot de la fin zaka ke to lingana biso na bana poto to abinemite biso so peut aussi que ça bien te bino peut aussi que ça bien te mais to ye batakanda ngo eleki ko tourner moi langue 7 fois avant le bana baninga mabe ba pauvre ba nini ba sala ba parfois ba $1 ba nini soki mutazo boka yo ngana ba letse loko ngana obwaka yo ebele mais yo bia marisa na tinde ka mo de mo ya $1 ni sumo ze pa na yo mona nzamba na frappa bato hein yo bia marisa na obwaka nga diplôme 30 tabatu ba ye zana kota site mo na marisa na obwaka nga yo ka marisa na obwaka ngo sepela mais yo bino na tinda marisa na $40 ozo comprendre ya lisumu na yo parce que biso musalo to sala yango yo to liaka nango to lata kape botinde la kape biso po mutawanga nango azate botinde la biso po tona batu na biso ba fifi bolili minouche balela vers Champs-Élysées bakati boto ozomona ba aimer tinde la salle makoli ba tinde le ba Congo na Irlande et ça fait plaisir mais tant que yo bino na minimiser et loko boka nga na question beke lo mobo ya €1 pona tinde la e wana yo na nzambe na yo ngana zongo parce que biso ba mongo to lobi nkaka la ko mimbi donc loko mutakabeli yo et tondi sa te opesinga na zui tam supe na zongo na pesa ta mwana nga loko la okende université a pomper ata yango mais loko opesinga non lo bake non na boka kombe na kabi yango non na ozongo kaka ata pe na sel yango na bi prix na ngote yo ndemu to yebi ko somba €1 ngana zo na valeur parce que loko mutakabeli yo ya na valeur pour mutu soka c'est pour monnaie akina magaza sombela te loko ya 0.5 donc à penser na yo na 8000 km mais yo so moni yango ke non na tine le body o kana somba on a moni on a solde ngana za kuna tina late simbinga je m'en fous ce qui ont minimisé quand même na bandeko na yo baba na poto baza bandeko na biso ba kobongisa ke ba droit de réponse o balobi droit de réponse ezo sala bien te bana poto batika ba collègue na biso pe batika nanu ba droit de réponse on ezo sala bien te tâche connaît si boy ba sur ça Thérèse a problème voilà oh eza nango yete ozomona ke mais après to yoka kena gitambo ngo bana gitambo ba kaneli ba comédien tozo yoka ba rimera ba comédien de ba bomi Pululu tozo ibate likambo ngo vraiment ce que l'on est ça la passe na ba makambo susu mona za ba makambo su décourager abatu ce que bana gitambo ngo bon moi quand le béaté aux médias les médias voilà Marie-Jeanne poto ka bana yo to ebi olela kata na loyembo te Marie-Jeanne bato ba otala to ebi ke na koloba boye
tout ça n'a pas sur koloba te mais ata moi kolela na loyembo ndenge mesana kolobela ki kolela ki mongo et ça la tabia to kabana te na ya misama bolimbisanga te pardon bolimbisanga vraiment comprenez et sont d'être au fraka bango ba distraction mais bah c'est là un peu large envers nous parce que quand il y a un problème et comme la bango ne balé ça kabiso netinga na zalia wa mutu moko poto ale ça kangate je me débrouille ici tout passe dans bisengo awa alors so yo fanu na poto kuna likamoko zali ah d'ailleurs koto bino ba comédie qui ça tozo comprendre bino te bango ba utiliser mingi ba collabo oh te mona bino na maman Olive te mona bino ba muso oy ba mona bino na maman Olive allez ba siliki so ba moni bino na maman Tshisekedi Nyakero ba siliki oh di mutu aza libre ngalo kola na vite na sport na za mutu bilima dragon tout ça kana biso belete mais présent si ko yo mutu renaissance oyo kotomboka eza chouate bande kona biso na poto bazali na mboka oyo eza na démocratie voilà bango nde ifale kutu bapesa biso ba leçon ya démocratie keba baswanaka te babundaka te na makambo politique eza nde ba idée confrontation ba idée mais bango ekomi okobeta oh soki mutu ke obeti mikolo elekaki na Afrique du Sud tant ba sud africain bazo benga na ba étranger nyonso bazo beta ba étranger nyonso ngaka saki batu na biso ba menasaka batu kuna Afrique du Sud bakobima po babundisa batu wana oyo nini babungi bango soka makasi kaka na biso mais président ba droit de réponse wana et salami pe pour na artiste mususu étant que responsable des artistes président Masumu ba droit de réponse et salami par rapport nenge ba na poto ba déplorer qui matanga ezali mais tomoni ba comédie baza kobina quelque part na kingakati mais tomoni ba droit de réponse comme ko salama mabe président ba droit de réponse mabe ko salate bande ko na biso atika exagération nde oyebi biso ne faut pas dire que batu bakinika po babina ou quoi mutu mususu bon na ndenge na ye akobi mais vous n'avez pas vu les gens batel mabango nyoso babana ko bina ça dépend mutu soki amoni na ye omona nanu teke mutu kufi na famille lundi mais balobi bon tokokunda yete mariage ya Jean-Pierre moi na biso Jean-Pierre efanda nani oyo te place to fanga si ko ba famille no ba bima kana bala mais to comprendre te ba zone bembe ba tikina na mort ba salon ba mariage ba tela ka nini tout ça et puis raisonnement ya mutu bilobela et puis na poto c'est pas tout le monde qui raisonne net bato moi je me demande même ndeko na biso mingi okosoma ba carte na yo ba crédit pour que bana ko finga ngakutu en tout cas ngaite me mingi ba finga yo zane loko musute o sala ka pona ko benga bato finga ka bandeko na ba zo luka otini la bango mbongo yo soma ba crédit po finga mutu atikali yo le sakaye non moi bato poto na lingi bango mingi ngana sana bandeko belé mais bandeko na ngai heureusement ba raisonner lokola bato musute il faut qu'on raisonne aux amutu ko sala teneti kaka ozo non ozo ce que nini na yebite ce que monine ozo na koki ko utiliser non nous sommes entre nous la démocratie mutu na mutu à cause la na choix na ye biso le côté za Baptiste comédien batu mususu baza na opposition batu mususu baza na pouvoir ndenge tozali na kati association mais tu ko traiter makambo ya politique te soki na moni mutu na biso moko bayambi ye na politicien moko boye ngana bana ko bude yo vani na poto fandi na yo tout ça yo ya ko pesa biso ba leçon ça n'existe pas ngako tu ba meka na bango te po mingi bakoma kaso bakomi na Kisasa alba piolaka na poto tanga koma na aéroport atiebo ya komi na ba lunette tabo hotel Jean ya finga ka batu mingi awo ba collabo ba tout ça ye wana komi kaka boye c'est inutile nous biso landaka wana te biso tozo senga kaka tozala na bomoko po bokomona te ba pays oyo ba colonisa bango net na ba français ba Congo Brazza ba Cameroun ba tout ça oyo ka ke batu na bango ya poto ba mena saka ba artiste na bango ba mena saka soko ba concert na bango tout ça non kaka biso kaka toyebaka te soki esprit nini yango na pe mboka na biso poto koma liboso eza di po bandoki baleki trop marqué omona mutu pe alongwa na mboka mais amemi na kindoki na ye place akenda ce n'est pas normal il faut tozala na bomoko l'union fait la force na mabe na malamu tozala na bomoko et ko permettre biso to résoudre ba problème c'est pas parce que maman na yo atambolaka kotenga ou bien akoma ko bela bingi yo ko sundola ye contribuer na kamonda amela aspirine amela nini omona papa to maman
yango na biso totikala awa biso tokende na poto bafrance babelgique baallemagne toke totali eza mpo mboka bamindele biso nango kaka mboka bamindele nazongi na ngai awa epuis nakufa te mingi mpe omona avandi kuna eloko mpe asalaka eza te awa kaka mpo bamona na bana basi naza na mutu na ngai azalaka na poto tusa odi tika. Merci beaucoup, Président. Voilà, donc nous allons continuer. Zaki, c'était là les présidents. Chico, ce Azalaki délaissé parce que Azalaki a écouté, Azalaki trop orgueilleux, Yango Lelo, même un producteur, voire même Babané occupé, suscité. Je voulais, tu m'as invité pour dire l'impression, tu donnes. En tout cas, là il faut poser ces problèmes aux producteurs. Moi je parle là. Chez moi, on a témoigné, il y a Chico. Oh, Moussou Wana, c'est à ces gens-là de Balo. Chaque artiste, moi, jeune, un razu, moi, fleur, moi, fier, c'est maintenant il faut guider. Tu vois, c'est un peu même par tournage de Bazarana artiste. Il faut pas guider. Tu vois, c'est un peu ça qui est primordial. Mais écoute, on a vu sur le plan scénique, sur le plan art, on a évité ceux qui écoutent on est aquí, Yanine. Si par exemple le tournage est prévu à 12h, à 14h, le producteur s'est fâché, il a intoxiqué notre producteur, que tous doivent être. Là c'est une autre chose. C'est pas que l'artiste est là, je n'entre pas dans ce terrain-là. Je n'ai pas assez d'informations sur ça. Je me limite là où Naza très bien outillé. Merci. Le col est tout qui mettait manabino, le col est salibino passé. Dans les cambouis, il y a ma anniversaire à Soudiata. Les amis déjà fait, déjà planifié. Babengi Sakinga, on a se présenter nanga. Pour la moindre nanga, ma belle on a été. À propos, il y a Gabi à tenir. En tout cas, monsieur Gabi Fonatal, on a l'anda. Ce qui moi c'est Soudiata a fini a fini d'abali. Alors quoi finginga? Il y a ces mecs qui n'habitent pas. Biso bala ina mbongo. Ce qui a fini bevia finginga. Parce que bevia zanga est maquillé musapinanga. Donc ces mecs qui vont penser au taper à côté. Si vous avez une fête, comme il y a comédien bando qui boye mariage boye fête na yete il y a 3 ans et tout et belé. Et en plus un barési, il faut y bango. To wuti kingakati. Et puis le bac en coup là, ouais, on le vit, c'est Sundiata vraiment parce que niveau bah très fatigué, voilà. Voilà. Je me rappelle. Batou vraiment parce qu'il fatigué, abattu. Voilà. Ce qui s'est forcé naïa parce qu'il y a tonton sur là très bien, à se la bien. En tout cas sur le tas un problème à Moutouté. Mais Moutou quand mon écarqué, le gars monte pela qui n'ont déjà. A tiki naïe à fin du menga qui n'a pas voilà, comme conseil au groupe ça moi si ou ça c'est mec qui n'a plus en tout cas moi si na biso c'est mec qui n'a biso en tout cas taper à côté pour finir belle vie bon on a compte à rendre bon on a makamuna mitema ka pour qui fait un point d'interrogation c'est que ba sonne makamuna misusu mais so so makamuna misusu jamais ko benga muninga moi si ko bana ko finga ye en tout cas ngana ko ki bevia tangsina mai na ya miso et ça bien té tonto sou yo oza mutu ya belle vie so la très bien la belle vie. En tout cas, il faut obéir à mon sinon il faut que les ambos cannabis. Bino pe boton na bino sonia ta pas omeri moi ça va robe moi na pototé. Et bon on évite poto pesa na baba ni na ba caprice nango. Yo ce poto makenda ka bo suika ni no kocho kei. Peut-être ça ba kam nango ba landela pe ba démarche de mango ba okende ka malé be simba. Un jour et simba ba ke ba vena moi c'est mobile place moko. Ceux qui na simbité tout ce qui a ba autant. Ngapo na ngana mwana ngai lisumu eza na teso na ba keité. Voilà. Merci beaucoup. Tu as presque un souka. Oye, ça va finir sur Bazoual Bakou. Il y a la interview. On a vu notre diaspora. Et puis, on a programme. Il y a Matanga pour le programme Matanga. On a eu une réunion. On a samedi. On a samedi. On a dimanche. Pour faire la bande de Konyoso, Balingarabiso. Pour nous les Awanadi. Bande de Konyoso, Balingarabiso, Baya, Basunga. Batinda moi à ta cotisation na bango na famille de fait Pouloulou et sungaka veuve na borfele batikali po bango nde balobi ke bango basunga biso poto muté et sunga kisasa tondimi na biso poto sunga kisasa mais moi muke wana batinde pa na famille de fait et sunga. Voilà, merci beaucoup ya Anna. Maintenant sur batebele parce que l'éclaircissement et ça envoyé tout ça qui force beta pena sur cette makasi. Ezangaite Anna Thérèse Chika
ngalula alobaka kamo na lolemo banda na botama bo bato tout mulanga nalobaka bato alujimi na chulu babenga yango bongo donc mutu wana lobi nga na yebiye bacomédie bayebiye ezanga te. Merci beaucoup, c'était la Thérèse et Anna. Donc ça n'est fini pour aujourd'hui, fidèles amis internautes. On vous dit un grand merci, abonnez-vous massivement. Sur la site, c'est totalement site, c'est 001. Donc tous en number 1, Mukonjabas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de Téléloa sur le Libiso Marambead. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a ma maman na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier. A Elbiso Victoria TV. Donc à l'outa continue Victoria Certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'habiller la confirmer. Nana Roboya. Donc, ils sont tous abonnés massivement. Dans l'idéologie européenne, pour faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'habiller la Victoria Certa. Amen.